Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sangoya Paris partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili to longola ye. Edino image Panza Sangoya RDC, Panza Sangoya Congo Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sangoya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata muto tenga ma kokamwa. Edino image Panza Sangoya Congo. Talaka. Ouanga bien. Edino image. Panza Sangoya Congo Edino image. Sangoya Congo epanzana pa wapi? Tuana TV moko Panza Sangoya Congo Edino image. Kitindindi chakudidi so taite ba chekai. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodai, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook, de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live, de Boss Brother. Mais, tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Alors, mbote mingi na bande kunyoso obo mesana ko landa biso na chaîne na biso ya Panza Sangoya Congo. Ya bino mukpandi Sangoya Congo na kombo ya Edino image. Lelo na yambeli bino invité surprise on a bomona te na ba interview mais lelo alinga solola. Mais to ayibisa biso ki azanani elongi bozomona. Elongi peut-être bozomona nzola sabino quelque chose hein. Elongi bozomona eso sabino quelque chose mais yimoko akoyibisa biso soki azanani. Vraiment bonjour Papa Africa. Ouais, merci ndeko nanga Edino image bilili ngai kombo nanga Papa Africa. Bon, ba masa msusu babenga na komba tuka Congo Air nazaka na histoire Rastaman, ancien musicien percussionniste ya ballet ya Papa Wemba percussion molokai. Ve molimo nae batela mana malamu ya mema ngai na poto alobi nanga pele kitikala. Bon, mususu lususu poboye banga susu malamu grand frère à Zimbabwe. Mon petit. Grand frère à Zimbabwe au boyebi na la musique au azaki grand danseur au azarobi na liboso wana na ba chorégraphie ya la musique tozo mona mingi Zimbabwe. Alors au grand frère ni propre. Alors tonto ba Papa Africa nini o memeli biso na mukolo lelo parce que au déranger trop Edino image photo beta mo lo ko boye. Alors na yeba étoile d'amour Holanda yo 5 étoiles de love Holanda yo et puis na Gisèle Ebumba les véritables diamants no Holanda yo. Bali ba yeba nini o memeli biso na mukolo lelo Papa Africa. Vraiment nazaki na boulot botalaka ndenge nazali na représentant na ndenge ya vite fait parce que na talikaka na Facebook na moni mission na moni pub ya Fally Ipupa akobeta na Bercy na février na 2020 na yoke sengo eloko mimi na pour ça l'émission nanga donc pour moni affiche ya Fally Ipupa obeta na Bercy donc yoke sengo. Est-ce que c'est un ayo ko bongo na mawape attention hein? Et au bon na mawape parce que singa famille benda na kezonga ka yango na ko sa l'émission bande ko na ngai pété na la duchesse et je salue en passant alo bato bomana te makambango pe ko kende ti wapi hein bandeko je vous en veux pas les combattants nazana ngana problème ya mabe na ba combattant donc
toko soki bolingi to sala na bino be miso ya bitumbate Papa Africa zali direct parce que nga na sala nande ko nanga waiza malheureusement 2 jours avant aye ko bela kota ki même hôpital ayebi ya linga sala nanga émission étant que combattant nga étant que congolais bon nazana katikati je suis pour les musiciens un petit peu pour un petit peu contre aussi les musiciens je suis pour les combattants un petit peu contre les combattants aussi. Donc je suis au milieu parce que nalingi kimia ezala. Tant on a mon affiche wana déjà dans un grand fan numéro 1 il a fallu pour pas Cap la merveille donc écouraté. Bon pour rater il faut te soigner. To yana ngoka na ndenge ya brute po et pesa bien te Cap la merveille a solola bande konaye ba combattant na ndenge penza ya bana mboka kitoko po ebeta kaka parce que limisanga ndeko nanga parce que ba ivoirien bazaki na moi bakanda parce que bon poto ezamboka moko sangisa biso tout hein ba ivoirien balingi fallait abeta et puis bazol ba abeta pona bango ba ivoirien babi abeta pona ba ivoirien ba camerounais babi pe abeta pona ba camerounais parce que balinga ke trop mais fallait pour pas du Cap la merveille de king the world na bakisi de kabi non oh ya danger isa ya bakino ya bana Congo donc il faut sur na bande connaît après c'est déjà respect Papa Africa la kacho maloba Papa Africa est-ce que maloba ozo bisala monoko na yo oza surpenda bat bo sepela na ngonde solo la we bande ko façon na ya ko lebela tam su bat ba mona ngo mabe mais soki na bi mabe bolimbisi vraiment bolimbisa kaka parce que netinga vraiment na zawako na linga musique zonga musique penza ebeta mais ebeta na ndenga lengete parce que à côté le musicien aussi il y a des faillites et ça na ba makambo belé pe ya ba mike et ça la bien té comment wana Papa Africa pour na ye aza d'accord musique et zonga na poto oyebiti na bakangi na musique na poto Papa Africa na yo kaka mais na yebiti na pas trop vraiment je peux être vraiment clair parce que tina wana et que ça vraiment monene n'était pour épirisa musique bon maintenant je dis pas la musique maintenant je dis notre culture parce que la musique ça fait partie de notre culture donc maintenant je dis pour la culture nabiso pour la culture nabiso ne yo sepeli musique ezonga mais biso toyebi to ngai na pe cause ya kokanga musique na poto to yebike ba insanité zaki na kati ba musicien ba sakani to na ba couple ya batu ba musicien ba zui ba mbongo ba komusala ba fête na bamboka kuna et puis balakisa batu ba lupango na bango ba voiture na bango alors ba bipe poto ikoma nango calme ko musique ebeta nango susté alors yo Papa Africa oye na yo o sengi bena interview mo bima po o solo la ka ma musique obite ko solo ka koko so na vie na yo Papa, vraiment, bande ko comprendre ma makambo belé hein. Surtout biso ba tutuzaka na poto, to tchaba makambo mingi vraiment na place. Mais vraiment ceux qui misent ça lingi moi sinao, c'est votre problème particulier, ça nous concerne pas. Ce qui est capable si tu n'es pas fiable, c'est pas le problème yamboka. Et c'est le problème donc landa musicien wana. Ceux qui battent moi na yo zemi et pour nga so battre moi na ozemi ezabie mende kokokata na nute parce que moi je suis fabota alors bana na biso pe ya ba poto ya misu bazaka propriété misu baza ba impoli misu ba yebi kolamba te misu bango moko balandaki musicien asali tuka po batia ezemi alors ceux qui mobile moni ba biloko wana esimbité donc abala ekaka parce que za musicien atika mona wana te non. C'est vraiment, il faut équilibrer ça là. Alors, ceux qui me disent ça, moi, na et comme problème, et baba, tout le monde peut baboya, bana bande konabiso, ba musicien, voilà quoi. Pour basi pe bazaka na ba faute na bango, il y a pas que mibali parce que na kokata te papa na ka basi msuso kaka alinga itaka ye banzoto nanga po akimanga oh botango yebi nzoto na yo siko ba makamu msuso za bien te parce que là la rappel na nzoto note akende nango pe musala te makambu ya vie wana eza bien te donc akanga makaka parce que yebaki nzoto non c'est pas ça. Donc il faut que bon ça va côté nous surtout pour mobile pas à l'année bien. Bana basi msupe bazaka ba miyibi. Alors mobile pas linga yo kaka a peki sozo yo katozo kate le ko la botiso a linga kaka. Non. Donc
mibali pe ya bamabe pe bazali aye pe na esprit kaka po azwa kaka doki pa ya mwasi wana me biso mibali tozala mpenza na mwa lezo mwasi mpenza pe so mokanda bomoto mpenza ezalaka mpenza ke bokabola gato na ye me soki ezosimba te bokabwani yo kasi bino kasi bamabali ekabwanaka eza kaka ya bana na biso babotama na poto non nga mpe nazalaki na mondele tokabwana famille wana elandanga esala banini eza bamakambo na biso particulier eza makambo ya kotiango ya mboka te soki yo musicien alingaki mwasi na yo eza makambo landa musicien wana soki fere soki nani landa ye fere elimbisa na tangi komono parce que eza musicien ya Congo donc soki musicien boyo dakumuda landa dakumuda koloba teke musique ebeta te. Vous m'excusez mes frères, il y a d'autres personnes qui disent que la musique joue pas de la musique. Pourquoi? Non, la musique est bête. Pour nini? Oh non! Papa Africa, ma musique est en solo là. Aux en carte Europe, aux en carte France. Ma camarade peut avoir mingi na carte France. Déjà, balobaki, ba musicien, ba synthé, ba na mingi ba congolais, ba bendi bamba dok. C'est bien. Ba poussette et dimina. Et il y a un château rouge, ma gare du Nord, beaucoup trop de. Il y aura bon, on a eu tout solo là. Tout solo là. Bah pour cette pays belé, Mikolo, bah pour cette rasuté, bah na comment ça va bah comme une évolution sous par rapport à la musique n'est vendée et katana. Donc selon diaspora, bah bi que musique n'est zaï ko la lisande bah du pongi. Puis ça on a une réponse place voilà. Mon frère, ça c'est pas le problème des musiciens. Ba musicien ce kalinga beta musique na certes basala kapibi na bango eza bazo benga biso ba lo bakate ke yakakaka ce ko yete uza na problème non biso ba tutolinga bango tuza kolanda. Alors yo papa ce ko zaki no makasi te bana ya poto ape bakangisa bango te obeti mbata 3 fois ce ko lo bengelo mbila ake banini bo moi nazo sala ba makambu na yo papa o mema na ndenge ya bien te. C'est qui la faute? Est-ce que wana eza problème ya mboka to eza problème ya yo moko na faye na yo na mwana no na mwasi no ya ndaku na bino? Eza pe na bane belé penza pe bakola penza ozoka pe famille wana na posa ke mwana wana kende pe ba prai mwana moko bien ozo sentir ke penza mwana azokola kitoko bazali pete buyo pe papa soko ke na ba makamongo na babulu eke mama pe babulu eke bana ba osana nini eza na ba famille mususu papa na mama ba ke bienga bana balali bango moko ya siko bo pesa banani ba fo bo pesa nani faute ya musicien non faute ya musicien te faute ya yo moko mobali na mwasi bozo bokola bana na bino malamu te. Alors na ko pesa oyo nga nazo mona te parce que nga pe na makambo na nga ya kapata mais j'assume na koloba te ke o gouvernement donc ba makambo ezebele soki na lobi mususu bato ba mona nga neti contre non makambo mboka ya particulier x y ça nous concerne pas. Soki mwana na bimara yo moko kanga mwana na yo au monde moi été tindé na kisato mais ko chango te ko musique beta te pour moi na bimara te. Est-ce que moi ngo tango bimara te azo sumi balite abazo kaka. Donc c'est pas notre problème ça. La musique ça fait partie de la culture nabiso. Donc culture nabiso quand on dit culture bokoko c'est na lingala c'est bokoko. Alors tant que combo culture au sepele mais c'est bokoko na lingala culture abatu mususu boza kolanda. Ya bino moko boza ko boyango. Est-ce que bande ko na penza boza batu penza. Oboyi bobino. Alors tant ozo boya culture na yo ko liaka pe pondute. Soko zaka na kombo ya mboyo o banini longola kombo wana. Ozo comprendre. Est-ce que Papa Africa na kachoma maloba muke ba musicien na biso pour ba survivre na ba vie na bango ya musical hein? Oui. Est-ce qu'il faut ba betaka na poto pour na poto awa déjà ba pesa mbano musique ko betati parce que procédure wana eza pe kaka pour na onde to solo la boui eza babi et comment la procédure mo ya mulai. Est-ce que ba musicien si ba sala effort que ya okuta na ba combattant pour ba solo la pour ba ndenge nini ba ko sala po ete musique ezonga na poto? Oui, papa nayoki mutuna na yo vraiment eza bien. Batu bakomona ngo bien te na réponse na ngai. Bamona ngo bien te poani. Ebisa bango bakomona neti naza ko imposer nazo zala contre nini non bandeko. Toyoka to bana famille. Mutu mususu azo pekisa musique ebeta te mais soko tuni puna nini aibiti na te.
mutu mususu azolo ba musique ebeta te ta mususu ba retourner oh mboka eza malamu te guerre eza kuna. Mes frères et sœurs, vous croyez que si le musicien joue pas, la politique chez nous ça va changer? Rien du tout. Ça fait combien des années? Rien n'a changé. Donc c'est pas les musiciens. Il y a aussi la jalousie. Et ça peut ba jalousie na kati kuna. Et ça karaté que pour mboka musicien abeta te, politicien a ko changer te. Bill Clinton Macintosh moko mandat dango na pese mbota loba, la loi est dure mais c'est la loi. Politicien so ka pese mibeko na ye. Et ça bondi te et ko salama. Combien d'années musique est bétité mais baloba rien. Il y avait l'ancien président Kabila. Est-ce qu'Aloba qui a IO Boyo Kangote. Tout seul même il n'a pas poto awa. Balaki sango même pas d'information que ba Congolais bazo ça la marche parce que il ba bien abus ces années. Mboke tondi richesse. Mundela lingia somba te. Azwa nanko baboma pe batu. Mokonzo ba ko tia soki aboyi ba leye ba point. Bomona ngo boye biango. Donc mokonzo nana banga kaliwa te. Ba pauvre ya makasi penza zo bela akufa kende na lola aboyi. Ba chrétien mingi ba sambela ka soko kufa kende na lola. Kufa oboyi ko kufa. Bon nana banga kaliwa te. Musicien soko soka yembi contre Emeli Mukonda Mboka. Akomi contre tout sangisa mibeko ya poto nena. Baembela Mukonda Mboka Kabila. C'est pour ça que bazo lambano aussi. Non, nyoso pété. Fallu pour paembela ka président ancien président Kabila te, Bill Clinton ayembela ka été, Marie-Paul ayembela ka été, mais par contre Bill Clinton ayembela Tshisekedi na oka kimaka na Brazzaville. Marie-Paul il paraît que ayembela ka Tshisekedi na oka pa ya poto koma kibulu yeke. Bon, bangonyo so basala ndengo po politique ya Afrique na apote kokanité. Et kokanité bande konanga batu mususu pe bazawana azo finga na makasi pa kende pe kinité. Ba makambo eze belé mais et loko ngana eli yango wana te parce que o eza premier volume. Ba volume eza ki funda ba volume. Donc fallait pour pas di cap la merveille to sengi na yo tango ko yana poto vraiment ça je dis sérieux, je suis sérieux kutana na bande ko ba combattant solo là. Kosolo là c'est pas que pesa bangombo, il y a pas question ya bambongo bana famille to yokana papa ezonga parce que musique ezo faire partir de la culture. Il y a d'autres combattants na libanda ko ba musique ebetate moko ba ko ba marche ayena été. Oh mais yoze ko ganga na libanda kende kuna na elongi na ngebima bona bo mais batu mususu penza ba se sacrifier na otanga na ngape ba kombote. Donc ezali penza exact clarté. Alors musicien a tombé le drapeau ya mboka na biso. Donc azol la kisabubiso marche et la kisabubiso te parce que ça likambo ya moi bien batu ba revendiquer droit moko boye ezate que kotombo la drapeau mais musicien azo tombo la lokumu ya mboka. Balo ba musicien azo tombo lokumu ya mboka misa ko lo ba pe liloba moko pona peuple ba se retrouver. Mais yabiso bakoka koloba liloba te pona peuple na bango. Donc bazomona makambo bakoka dénoncer te likambo boye peut-être au pe sala pe mokili pasi même yé moko pe pour loba yango azo koloba te pourquoi tozalaka ndengona to banga ndeka liwa papa yo poza soki obanga liwa te est-ce que basambelaka soki okufi okende lola non ndenge bato ba alors nakendo bwako na autoroute soki okolinga okobanga liwa ndeke bango pe bakobanga liwa donc limbisanga po mutuna na yo. Il n'y a pas de souci, solo. Ok. Donc, oh, qu'est-ce que. Tu as bongisati. Voilà. Tu as bongisa papa. Les musiciens, ceux qui va bêter, il faut changer le côté. Ceux qui va bêter, il faut changer le côté. Donc. Mais comment va bêter na bangote? Mais, bah, vivara nanine. Papa, kokata na malobate. Yoke le rosko na ina boîte. Yoka kapata na zo boîte là aussi ko. Lelo ba benga penza po na ebineti. Mutu nangai Ramazani donc na kenditi na sukate moko ebi donc na pese mbote ana compagnie ne munene ya échafaudage na mutu nanga musuna osala na epe na koloba kombo na ete ya balox ana compagnie munene échafaudage président Fatia benga kaka bon ba échafaudaire na besoin ya
50 échafaudeurs basala la podium moko ya munene pour meeting moko kozala bo parce que partout il y a des combattants batona baroya ou baroyate bafuta bango na frais ya poto peut-être double baroya c'est là où ça monte il y a la jalousie musicien a copié sa message ata pe ceux qui baboye ko ndima message ngo ko kende nango pe inaperçu d'après yo musique ine kangama na poto eza jalousie mingi eza jalousie parce que ça va rien faire pour mboko eza na guerre ya pa ki Congo bamboki belé eza na ba poto mais bakanga pe ba musique na bango te certes parce que biso ya biso eza penza likolo mais toza komi boma musique ya biso eza likolo toza komi boma pamba yo pekisi musicien après tant opekisi sali nini échange banda opekisi ya musique bamoni ke Paris epema nango parce que musique za otinda batu ba ke yiba peut-être yo pe ondo ke yiba na ebité et na ba yiba basa makama buzoba batumi bakoti ba prison pour la makambo ya musique kaka wana donc yango bamona siko ke musique eta ndenge bakanga musique ndenge musique sila na poto batu bakoma poser ki muibi et c'est la raison pendate donc cause ba combattant ba kangela musique ya wana parce que ngana yo to solo la kaka poto luka solution mais biso to ko solo la mais bango batali kolo na éviter réponse les années réponse nanga vraiment zali soki babi pona koyiba na vraiment je suis contre parce que biso ba congolais vraiment il y a qui ça toi penza ba miyibi penza te il y a des vrais voleurs koleka biso o penza zo bima na papa na mwasi ba ke ba yibi bazo yiba même ba onyo na kotangi kolo wana te ba sali penza et il y a miyibi penza biso moto biso mingi bazai koyiba ka bilamba po toza penza na makambo ya babilamba pona ba makambo ba bopeto yango na koloba makambo ya bilamba eza kwanga te eza blague to soko lingi kolata zala na mbongo yango banda ko mema batu na ba erreur tellement pe bangwanzu pe bima na ngo ba triki pe bima ceux qui pe musique zongi batu ba oyibaka na bango te po ba marcher comment na ngo bele ko le ka liboso olati loko no ya original chinois pe ko sala ne ya bulu ekipe batu ba kosomba eleki na ngo pe bien donc confusion totale alors ce ba lobi kaka pona ba miyibi je suis pas d'accord et na bakiti lisusu mais je suis moko tatinda kendo yibelanga succès na kaka buke ko boyibi boki boyibi po yo moko lingo yiba po ba mona yo mais musicien moko tatinda kendo yiba po o ya concerto kendo yiba o pesanga personne donc soko za muyibe za yo yango ngana mwana papa yimba en plein studio na 3h ba boaka vie moko kaka libanga bo ba agangi mbala moko pa akenda ndako na 3h du matin est-ce que papa yimba est-ce que vendredi 3h du matin non ezaïe est-ce que yé moko mutalinga ba mabanga non ngave beaucoup la boaka nga na tuna ka été wana kutuna na Afrique a boaki ngaka kitake musicien na wana ndikutu ba mabanga elengi moi mke kaka na ki ko rectifier te menalinga ki na lobakaka po koko so muke ya ba musicien ba musu bazaka nango mwa bakando ya ba jalousie bisa bango yebisa bango to yebisa musicien mbongo bwaka ubwaki mutu wana te esalaka mwa babulu ki soki ozaki batebele kozwa mbongo ya mutu wana te okobeta ndule na 20h ndengo cheki na 20h vraiment tozaka na posa ba leader yaka na 20h toto kotata na 20h10 donc koyati ki okomi na fiche 20h ou ekobima na 2h du matin et puis batu barach même na bamboka mususu balobela kango mais na zongi lisusu sima il y a pas que les musiciens biso moko pesa anniversaire ya mwana ya 8 ans ba invité yo ozoya na minuit est-ce que ozo réfléchir mwana wana kolala mwana 8 ans kolala na 20h mwana ça lala ki et quand tu viens là t'amènes pas le cadeau bana poto ba il s'en fout ya ba masanga na bino azu cadeau na e a sepele ba a souffler gâteau na e o memi cadeau te o lingi olia mingi o lingi o mela masanga mingi o ye retard et pour kende o lingi susu ba salelo gamen on est où là ngana na leki na ngamoko tarian na vana ki na poitiers mingi na tangi kombo na e na anniversaire à moi sa fille elle avait 2 ans elle m'a invité na kena sombi cadeau ya 12 € na tcheki pe na voiture to vandi papa toi to meli mam era ba cadeau na koti na zu cadeau na pesibo batu ba mema na bango cadeau te et à la fin procurante bazo linga bazwa
bagamel nayoki kaka petit sœur azoganga be moto akozwa kado te awa moto akozwa gamel te kaka papa afrika boye bomeme eloko te bopesa ata 10 euro te me bozolinga bokenda bagamel papa ata bino moko donc wana eza mpenza maladi moko ya mabe ya pas que les musiciens na biso mais musicien soko otie musique ebanda na 20h vraiment yaka na 20h wana esala bien po biso tokoki comprendre mais baivarien mpe bakotaka bacamerounais banigérien baza bafani na biso surtout neti fali mikolo neti na film donc bon lui il respecte bamisusu barespectaka te na otanga bakombo te mais sikoyo badiki makambo ya musique oyo esundungu ndongo ndenge les grands Mopao annoncé que ce concert naé concert ni kopesa na grand Mopao kasi bon par rapport ya ninga annoncé que robeta concert ta ke na Paris awa balinga suma kama concert yopo yebi yango alors sikoyo réaction ba tu oyo balobi pona ye yoko yebiseni ko le banafa na Kofi na boy ko kende na makambo ofinga te makambo ndako ya ko solola na ye po mboka ngo toyebi ndenge vivaka toyebi na biso donc na ko solola na vie le grand Mopao vie na biso songiambeli papa na Didi Stone vie nga nazalaki na cimetière ya papa Charles Molimo nae nzambe abatelango na kimia nazalaki tioye na filma yo tango zo kende pe tozalaki na autoroute yo na gauche yo na droite biso na gauche parce que zaki 4 bandes boye penza total biso po pesi biso mbote nani yo moko zolo babo edino image tozaki pe nani de ko uti ko kufwa ardroise nya nzambe to filma yango nazalanga pe na ba image. Tant que ça, le baki non, oyo sur la combattant, moi j'étais content. Pour le retour sur basolo laka, ni les si la raté. Et le retour basolo laka, oh Kabila, oui Kabila zate président Fati, azali wana toke na biso na ba détail te to solo la bo. Tant que sikoyo, o le baki to solo, on n'a pas Afrika peto yaki, mais er moko na yo kalisusu, ba combattant ba komi deka, ba ko sona boye, ba nini bo epesi moto moko ya bienté yango. Et ça lui propreté vieux biso boulaki on a penzo benga ba combattant bo vandi bo so anet bana parler vieux ça qui ndengwana mutu nyoso aza mutu moko taza parfait yo le baka mukolo ofinga ka bana poto le baki o pété ba câble biso peto pétaka bon mukambo mutu wana le baka na yo mutu ayokate batala kaka yo parce que oza Kofi c'est normal vieux ko solo la ngonga na zo senga na fali poupa la merveille. Eza komikitisa tetandingi leki na Fabrigas asengaka yo bolimbisi eza kelengi et puis moi na mama na lupemba du monde ate o yaza na ngopo asasala mauvais combo na poto wa mutu tu ayebi ya mado ayebi Fabrigas na monde a cartona o ya koboya italien ya mado blagité et kosila kapete amikitisa pa na yo Dicap la merveille, nga papa Afrika, fan na o numéro 1 batu ba yebi, ba makamsu na sala ba délire na rolobate batu ba ozongo na ndenga mabe. Mais batu ba yebi na bana misatu ya ba métis ba yemba nzembo amede. Po na tiaka kaka ba nzembo na yo na karna. CD yango na tonda kalanga yo te. Fallu pour pas doki na sombi po karna nango clés bezo cracher na zakaka na ba CD tout. Ce qui n'a moni na sombaka nanga ezate ko ya kala ya sika eza na sachet donc tango ya poto mi check mama présidente on appelle le poto kata po émission je suis là poto comme la sous émission mama présidente na pesimbote ko solo la na ba combattant po bazape na posa ndule pe yo ndimi olingi boulanger te mo olia mapa ça se fait pas olingi musicien te oyoka musique eza na sensité donc dicap solo la parce que babiso ba beta biso pona kota kaka déjà na oluna okenda finak na somba biye bona pe artiste bona osala pe le kwa danger le sous pe yo mo lobi non akota po osala numéro to osala toujours un plus pona Congo pona culture na biso pona ngape pona yo le sous du Cap la merveille donc tokos balapa Yekuto ko fait ataki date mais Dicap ataki date date yango doki toza pressé nango nga vraiment na okota na bandenge tout doki na kokota et puis na bien ko betama
po ba ivarie ba na ba Cameroun ba baki obeta na compte na bango parce que ba tout balingaka yo mais yo moko lobi ke non il faut ba na Congo donc ozozonga na toujours kinoa mwana bandal donc banini di Cap Africa pire mutunao pire docteur le baboyeko ba bayebi batu bakoma le bayo mukolo boye okumisaka mwana muke bongo Jésus batutu azaki na bango ba ki ba petit nae bango tukutu ba vie nae bongo président Fali le basuka pour la mukola pour l'émission lelo après tu que toujours le moment muke et puis moi bambo te plutôt 4 émissions option le basuka za toujours kaka côté a Fali Poupa solo la na ba combattant oza grand monsieur na monde grand monsieur solo na ba combattant parce que biso ba musu toza ba boliti na faut pas parce que to ya kaka to kota mais bana famille singa famille benda na kezongaka solo na bandeko na bon na opesa mbote na momi nanga papa kokota makambo te donc momi nanga yi mami luta na Allemagne na Cologne donc il a signé en gros vraiment pour babia zaka na jomoko bo Didier Scorpio donc il a signé ce qui guerre donc il momi nanga pesimboto wana et puis na pesimbote na Sankara de Kuta po oza grand monsieur masolo na eux ils ont continuer toujours na pesi sous mbote na Fabregas batu bo sala bien vient na biso de la forêt donc mbote ce qui n'a pas ça batu na bambote na ebi pourquoi voilà quoi na yo moko Edino Image donc il est na filmé maman présidente me check me mitike voix yo yebi pesa nga chombo na ebi saki yo donc il kapa olukanga to kukuta ne puis makambeze belé di cap donc na suki wana Edino Image net kaka na filmé to la pisa bango. Merci balandi ya Panza Sango ya Congo ni nepsa bino kaka masolo kitoko vraiment na pesi mbote na ba oya ngai o vraiment balanda nga basunga nga mingi Patrick Malwa Vengi Global PM Service, Claude Loukeba Kweno, l'homme de jugement par défaut, et Balion de la presse, sans oublier 5 étoiles de love, étoiles d'amour, et le véritable diamant noir, Gisèle Eumba, vraiment, wana bayangai, mingi, bazanga ratina ba émission nga so bazangi zama mobulu. Edino Image, muto sala Papa Africa Mikolo yo, donc Eric Lemba, net kaka na film. Merci, vous avez toujours branché. En tout cas, Makambu Kitoko, Balion de la presse, vraiment, Longonia, Dembo Wemo, moi ça m'a demandé fois à la cam à Paris. Merci. En tout cas, Balion de la presse, nous on a fait nous Mambo, joyeux anniversaire. Moi, on a biso ya Myriam. En tout cas, à très bientôt, Papa Africa, tous ça sous. Tokos. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malwa Vengi. Délogés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na lana contrat na agence minene était ekokende Patrick Malwa Vengi. Vraiment l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman global PM Express. On bus toujours artiste oyo, nous avons toujours battu bazar na idée sur le Patrick Malwa Vengi. À aire d'ouverture na chose à de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malwa Vengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malwa Vengi. Frais aérien, maritime, téléphone, Edino Image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pesi. On récupère la Kinshasa, Patrick Malwa Vengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, là bas poussa, la Global Express, avant d'idéologie en Guana. Vive l'agence Global PM Express, Patrick Malwa Vengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso, en France, pour la ressource à l'étranger.
précisément na Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours de la colis, nous avons la fret par conteneur, le fret maritime, nous avons les fret aériennes ou tout dans l'avion. Le team pour la petite colis, la colis express, ou cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez, comment on a mis au fouti à la poto, au salle marano sur la kin, la dengue et à biso la poto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les kaki nakin, selon goût nayo catalogue des alliés. Donc fidélité à mourir, au tchelelo, au zulelo. Vitesse de diffuser. Glorious Express, bah côté les masses.